koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission tolobela mboka Congo na yango bandeko balandi émission tolobela mboka Congo napesi bino mbote esika nyonso ezwami bino mpe etika ete kimia ya nzambe tata eyingela o mabota mabino. Merci encore une fois vraiment na fidélité mpe na confiance oyo bopesi biso na océan du Congo mpe na molobeli yango océan de la presse congolaise mpe na babonye na biso en tout cas bocontinue kosabonye massivement bokozala desite bopartage bémission bolaike vraiment bokozalaka desite mpo eza chaîne na bino moko ya libération oyo ezali kopesa bino makambo na ntango oyo elongobani mpe na ngonga na yango. Merci encore une fois vraiment na bino nyonso oyo bokozoli baku mpe oyo bokolanda biso na ngonga mosusu baprogramme ntangolano bondi ya botarde na r émission ekokomela bino bono ete mamour d'Angola na mokite na yo Florencia Matondo Mido et pourquoi pas Aboule Padra Mokolo eloko oyo. Merci encore une fois vraiment na fidélité bandeko balandi lelo toali kolobela manso bazali koleka la République démocratique du Congo pambate ma mazali koleka nekolo wa biso ezali pasi pe mawa soni moko ya kolobate toyebite nini Félix amemela biso na ekolo Congo na sima bokoloba nini bokoloba ete Félix akosala malamu bokokumisa kaka Fati Beton hein na lo batelo kwa Israël wa lobi ke bino bokokumisa Fati Beton mais boali na nzela te la bikolo bia bino bandeko na ngai bozala nde bakikong pona koya kolongola beton na nzela tolandala no Jean Dédié Mwambika di Mamulaya le messager oyaka la sima ya Kimbangu ebele ya bato bayebi ete alaki koloba makambo ya molimo. Dieu merci na apôtre Doudou la South Africa pambate akundoli atindelinga ba video na moi muke parce que linga koloba te ezali maloba muke oyatika maloba muke nazwa chance ya kokutana na le messager Jean Dédié Mwambika di Mamulaya boyo kapota museko zala se parce que ça biloko ya kala na ebité soki bakotombola topé koloba mais bolanda yango na bokebi il parlait pour la spiritualité de l'homme abandai koloba pona moto amiyeba pona moto afungwama po moto olongba kati na molili makambo na yebisaka yo soki molimo yali kotambola malamu te ndeko lango kobika te na moto pe yali bobele molimo soki mokangami ata koto okobeta mbela oyo yokwala bobele bolole waka bobele denge okotika la bobenge bongo etulutulu okososola te pambate molimo moye mokangami. Merci encore une fois l'autorité morale. On a moni bongo Pascal Tabo. Merci na yo Guy Lompinga père double. Na molonga eno nana encore une fois félicitations la compétition biso ma passa. Merveille qui toko ozuba ma passa. Merci encore une fois na Itumbi de Patrick. Merci na bana Jobour, merci na bana ya Pretoria, merci na bana ya Cape Town. Wa pepa epela boko landanga tuka toko ya toko kita bisika nyonso boko benga partout. En tout cas nzamba kosonga biso mon pepe mabe oya Covid eleka parce que l'émission aux apété pour qu'on soit ma vérité ya makasi ndoko yeba tina ni mukanda langa tolandala no e bongo tozonga la sima divine céleste j'évite le problème de savoir parce que ça c'est un petit monde qui commente et qui détourne le sens céleste pour savoir de qui il s'agit. Je regretterai parce que Jésus a été appelé Jésus de Nazareth. Il est galiléen. Bon, vous voyez que c'est le sens humain, purement humain, et surtout dans ce petit monde mensongère, tout le monde a besoin du corps et de la chair. Qu'est-ce que Dieu vous a révélé? Parce que vous avez dit que vous avez des révélations. Est-ce que j'avais terminé? Il fallait me laisser enchaîner. Il m'a révélé et il m'a inspiré. Après cela, il m'a installé. Il m'a donné le ministère. Bon, j'aurais posé encore des questions là-dessus. Voilà. Ce qu'il m'a révélé, c'est le message. Et lequel? De la liberté spirituelle. Ce que les autres ignorent, voire même les membres de notre Église. Voilà le message qu'il m'a révélé. Le message de la liberté spirituelle, ça veut dire quoi? Liberté spirituelle, faites attention. Liberté spirituelle, parce que Dieu est esprit. L'homme
toutefois qu'il sache qu'il est esprit. Non. Jésus a dit, demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, donc vous libérera. Mais tout le monde qui se dit appelé, c'est-à-dire l'Église, n'est pas libre. Les esprits sont coquets. Ils ne sont pas libres parce que l'ignorance règne jusqu'aujourd'hui. L'ignorance d'abord. Vous ici, vous ne vous connaissez pas d'abord. Vous parlez de l'homme que vous ne connaissez pas. Et vous parlerez ensuite de Satan que vous ne connaissez pas. Et enfin, vous direz que vous êtes un homme de Dieu. Vous connaîtrez Dieu. Comment aussi longtemps que vous ne vous connaissez même pas vous. Et attaquer Satan, dire que Satan existe, et vous ne connaissez toujours pas Satan. Vous voyez que l'esprit est en prison. Il fallait le libérer. Et de cette libération, la connaissance approfondie. Parce que notre liberté doit être totale, pas partielle, comme ce que les autres font. Nabanzi bolandi la bokebi boyoki akoloba makambo ya spiritualité pe akolakisa lolenge ni lokuta ekote la kati la bato lolenge ni mutelingi kotambola la lokuta yango na lobi lisusu merci na apôtre Doudou pe na banzi wana bana bandeke bino moko bomoni première génération deuxième troisième quatrième na banzi bososoli po ete ezongisa bino na nzela pamba te mosala bino zali ko sikola bikolo mosala bino zali ko éveiller spiritualité ya moto kolamusa moto moindo telema makambo wana ezali pona yo telema pamba te molimo na yo mokundami omikoti na lokuta omikoti na makambo mabe moye ali atate osikola ekolo na moko pe bomoto bwa yo moko okondima nzala okondima souffrance ata ko batebele baboya ka commentaire ya ndeko langa alobaka te boni ti lelo kino okondima okotaka toilette na coup direct bandeko langa alobaka pona ko éveiller conscience tango baninga ba ko sala ba toilette kitoko yo tika ina ndi est-ce que wala ndeko langa okondima yango mikolobe eko ya poko zwa kisite bandeko lokola tolebimba kama mikolobe la kimi na cinquantenaire bandeko nanga maye mazali ko sala na hôpital ya cinquantenaire ezali makama be ya solo maboko la karmapa toyemba mama yemo bosoto lango merci na batelo so bolobela mama yemo mais bobo c'est ni cinquantenaire criminalité aliko sala makuna bandeko langai bakonzi eto bela kata bino boke na cinquantenaire et ali na ba congolais belé lelo ba ko sundura bibebe po ba na mbongo te na kati ya cinquantenaire ali na bibembo esali ba 2 ans ali na bibembo esali ba une année 8 mois et ali na bibembo esali ba 3 ans ezali na bibembo esali ba 6 mois et ali na bibembo mapasa moso eteko kufala ba mamso baliko bomba soki ba monye umeli bongo ba ko sala batumbi bato wana bazwi baputulu yango batie na milangi batindi yango la mboka la bango bandeko langa indien wana oyo azali kosimba cinquantenaire bandeko langa esika wana yaleki esika ya mobutu tika mobutu butasala yango eyaki mpe hôpital ya monene eyekobeba bobongisi yango mais boni bopesi yango bakambi ya mindele bopesi yango makambi ya bato mosusu oyo bazali ya biso te bandeko na ngai bali kotumba bibembe bya bato putulu ekei na mboka na bango na Inde na kati ya cinquantenaire ezali na moto amoni ba belelinga na butu ala bi mama seyo so zala capacité ko kitate nga binga la kitaka bongo te alobi yaka pene eko kitala lokuko lokola ke ko tala moto moko aki maladi kula nga moko na vivre yango na meki ko sola ba employé mi balo na kotanga kombo te ba bi mama o to zali ko kamwa yango Félix ali ka mokonzi to Félix ali nyama mususu o aki ne ko sala popo la makama be ya mboka bande ko la ngai cinquantenaire attention bozo ke la banzota bato wana wapi bozo ke ko sala ba putulu bango nini et pour na gouvernement ni na mboka ni le bembe fe umelaka bande ko na ngai ezala ka pele bembe moko na ngalie maloko la solo ba bibembe e bembe wala ba changer yango ka ba tiroir na so bembe la depuis papa la biso akufa na ye bakateza ka ya nani e bembe wana ba changer yango ka ba tiroir soki balongoli yango babatie na tiroir mosusu asa koma glace ya lolenge boko na yebaka te ebembe wana ezalaka tata moko oyo babomaka na Kabila me nayebaka te bibembe wana ndenge batikaka nayebi te bembe na sikoyo esali bane combien parce que bemba papa na ye kosala ta ba 10 ans si je ne me trompe pas sikoyo ebembe la tokutaka yango
bandeko langa la ngaliema tikino lelo ezali poete na mekai ko tuna mutu boko bola boy ko tanga bakomba bala bien ezali ba changer ngo ka ba tiroir ndeko langai ezala ke bembe ya nani oya ba bomba boy esala kanini ezaka kisi force eloko boko boy tala criminalité na bibembe ya bato lelo na cinquantenaire ba ko tumba kokele ko boka gouvernement esa boko kundira bato bibembe te parce que bino bato boko ti peuple na faillite bongo n'époque te ba sase yango to kundaka bibembe la biso to honoraka yango boni soit disant bozolo ba mona mboka me bato bakomi ko sundola bibembe et puis bibembe ngo bakomi ko tumba yango esa biso to sala biso tumbaka bibembe la biso to kundaka to honoraka bibembe bande kolanga makambo yo sala na cinquantenaire na beleli c'est vrai et vérifiable na leki bande kolanga toye kolobela nini likambo ya Nero Mbungu atombola ki mongongo la ebandeko molimo mwanzambe mokoteliye a dénoncer l'insanité o ezosala na gouvernorat lelo balongoli attaque vice-président et vice-gouverneur plutôt lobi mokoya bakolongola attaque député pona lobaye kaka siko bandeko langa donc na Congo soki muta dénoncer mabe o bango bazosala il faut mutola zanga musala te ndeko langa tokoki kotambola boyete na ba criminel kwa bangobila na ba criminel kwa ba Félix na ba assassin o nyoso bazana ba bemba ba Moïse Katumbi ba bachi toko tambola ba na mboka bongo te peto tikela ba mboka ba renier ba Godem Poi ba o nani poso dia pombwa ba sama toko na yesa bilo kenga bi sama salité mais sama ba futela ka hôtel flat ya 8500 bande kolanga gouvernement ti lelo ezo bimate mais basi banoma premier ministre majorité c'est monana omboka nini quand oza ko accepter biloko avec polani lelo oyo grave ya benseignant bientôt bako bunda lango te classe ko zala totele melango lokuta ba pesi bango bambongo la bango te procès zalaki a ya mona mobali oyo wili bakonga babimisi ye Vital Kamerhe babimisi ye bande kolanga na mboka oyo ba criminel baza ko bima mais moto oyo bolanda ki Merlin Vuvu l'homme de prison nazo benga ye moto e pona lipa ya pamba ba condamné ya samba te po iba ki lipa abeti 10 ans hein pona ba viole fabriqué na ba parents bana ba 12 ans to mona ba osa kindumba est-ce ba ko violer mutu est-ce que moi si penza ndenge Félix atindi ki sumboko la buzoba boy bana biso amiki ya ba 12 ans moni alata obima maman na oluka vina nga poli peza tenga mona koma olesa famille nanga mais ça c'est quoi moi na 12 ans na tatola musumbata la kokite nga biyo na 12 ans allez zombango zonga na ndaku mbangu tokele ke lotike pa bila kimi nanga na tula mama mona koleso na nini tala mona ya 12 ans ebi mibali pe atangelo lo lenga bi makala mibali yango pe tala mibali yango ya bandoki misu balata ka costume ba député ba ko lukaka mwana 12 ans siko mekanga ko yebisanga pasi ya modèle oyo nani azala ngo nani mukolo nango ya Félix te mokambi ya moyibi ya li Félix te bemba bolole Katumbi bolole ba ko samba kamolo ngo bente ba ko distraire peuple congolais lokola ba yiba mbongo Congo ba commande ko kabambongo ngobila ko soba ka batu ba mituka ngobila ko kabela ka batu mbongo mais kini bopeto ya na mbongo te Nero Mbungu nazaka pour Nero Mbungu te mais quand même il a dit tout haut oh batu bazoko kakolo bate musala za malamu tende kolanga Félix bandai bilaka na lokuta gratuité lokuta akoke na est lokuta makambo ko simba la Congo lokuta kisalu be banda lokuta makambo loso lokuta déboulonnement lokuta oh tout lokuta ya yeza ka escroquerie bosiko biloko bongo biloko ba betela ba maboko Nero wala babako li pona nini assassin ngobila atelema wana criminel botala mukolo oyo passation ya pouvoir lolenge babeta bato tango bakele ko accompagner Muzitu na président Eli babandai ko kende pona ko festoyer moi mukie kuna pe epa ya mon premier Muzitu na Nouvelle-Élan bana mibala babandai ko kele ko accompagner bango na moi ko yemba ba soldat babima balekala ke biso kuto atokela bale bolojwa to batuni bango babi ese kele wapi botala moi ndambo batu balobaki na micro ya Kabu ya l'homme puissant na Océan du Congo Adolphe Muzitu na chaise à Nouvelle-Élan.
nga Pierre Mbemba ngati lombo balwadi biso batinde biso bati fetaki bana mibali ebeti biso na mwana na ngai ya 13 bapolisi bazobeta nakenda deklare babeti nga pati na mwana nakekwa na presse mwana oyo ya bebe mwana oyo ya bebe wana banyani badrapo amarke fayu bapolisi merci la bandi bolandi bango criminalité ya basoldat polisu kasongo musala ya police ya nini bende batoi musala ya police ya liko battre peuple congolais biloko biaye mais ya bino comme contrat le quoi bozala ben paiement ba miibi partout ba criminel na costume la police pour la troubler batu bolanda bilo moko témoignage ya ba chaya ndenge ba ko mola passe ba soldat ba ko kata bango ba gilette et bongo tozonga la sima mbote papa atala komina Gombe merci de que tout le monde na yamba na mapoko zoteka ni message ni en tout cas tozo comprendre te ba konza mboka na biso te ebite so toza ba congolais soki ba ougandais soki ba burundais donc ne to commence na ville lo to comme tracasser ma casse na bandonation à la police ba mono na ville te ba mono na mbongo te ba mono na biloko te to comme on ba rebelle moko boy donc otambola ya komata ma policier mambatina sala akanga shege biso to ba shege te biso to ba responsable ba parents ba papa bana tane ba sesu maboko ta ba gilette lobi bakati so ba gilette oh gilette lobby dit par la police mbata na commune la police a commune na Gombe na fleuve kuna bosa prématuré na bureau premier ministre ne ba sala événement ko boto la biloko ko boto la téléphone ba mbongo et l'autre côté toyoki ke batina ba kanga ba shege mais batiko pesa ba shege ba mo kanga biso ba shaya ba coopérant ko boto la mbongo ngana nga coopérant vi na nga yango na teka na nga na vie na boko la famille na musalo mais na moment na biso oboye toza mal à l'aise na ba noso ba policier ba ordre mal donné bazo tindaka bango ordre mal donné bazo faire souffrir biso population na est kuna ba okokate na Goma kuna ba ko fa chaque jour ole ba kenaka kuna bazo kenete ko ma tete biso kana kisasa to sali nini to comme ndeba étranger na mboko en tout cas bino bosunga biso so mokonza mboko la ndeloko pena papa biso fayulu alu ka biso solution makambo en tout cas to lembi pena to lembi to mona passe to comme ndeba étranger na mboko to lembi vraiment papa journaliste osunga biso na moment so bando balala na kalfungola ba senga bango 500,000 pour babima amande ba coopérer ba boto na eloko te ba boto na biloko nyonso marchandise na minute ebisansko muto akoma kulu na tendenge bino bozuye nyonso azesu na eloko osala te asa su musala moko te to bola ba famille na musalo ba bana batanga na musalo lelo bomo kanga biso ko betaka biso ko boto na biloko do moyen ezate vraiment merci bande kolangai na banzi bomoni bilo moko nini liso na lobala bino makambo ko sala na Congo to ko la tozola tsango be poto zo dénoncer yango poto bunda tozola tsango te po bolo ba mawa kwa moto ali sansa ko yokela moto ma pa big se ezali nzambe to mona Yesu Kristo kotangisa miso pona maya miso pona Lazaro peso ko lango Lazaro asekwaki mawa na bando yoka idate combien des années bando yoka mawa babomi bato na koki kolala ta tension salinga patati patata machin mais na sima nango tozaka la même pas eloko ni osala mawa yelo kuta moto yoka mawa tele makasa likamba moto yoka mawa sala apoli kambole sila batoboli mosi likunzula zemi michopo emonani baoki mawa te bakati mwana moke batubi baoki mawa te vous les Rwandais tala Macron, tu as un problème sérieux avec les Congolais. Attention Macron, attention. Tu ne peux pas blaguer avec nous. Nous ne sommes pas des lâches. Hein? Tu as les 28 Macron, vous les Français. Bon, comme il y a un problème Nabiso. Ou c'est les Rwandais, ou c'est les Français qui tuent les gens. Et puis tu as dit mon escoute, il va quitter l'étendue de la République démocratique du Congo. Et là, quand on constate les Colombo Baraté, il y a un homme qui s'appelle Bitumbo et 5 Touroubianza. Bitumbo et 5 Touroubianza. Félix a été nommé pour bengaler l'élection. Négociation pour que la tête, pour bengisser la casse, alors la brutalité. Alors il faut se préparer en conséquence. Et ça c'est au bimi babo qui la crémage est au kimi non. Et ça il faut tous à la biloko la biso. Yango la bito sangi ça to sala yango. Nous sommes prêts pour la révolution. To bima, to sala soulèvement populaire. Mais ce qui nous manque, c'est matériel. Matériel c'est de l'argent. Vous allez nous soutenir tiens.
Vous allez soutenir Bissoté. Il y a Laura Sokoko. Nkana ebo kula kabo kecho yambo. Yebisa ya Laura Sokoko. Boloba qui est à soutenir combat. Où sommes-nous? Tout le monde a kameli yo pi. Ya Laura Sokoko to bele liyo. Bato bokala bambongo. Ndeko langa na mona muto akabela muto $100,000. Babi basombela nga jipite na tenue na boite. Mais bato wala la côté na biso bazate. Bali. Mbongo lingo gaspiller ndeko langa. Tinda yango sunge kolo ayo. Okozala récompenser. Bande kolanga. Nzambe aza derrière biso. Parce que ceux qui te ont ganga boye, eza biso te Nzambe ndeko langa. Force la kozwa. Hein? Famille ya babola bande konanga mibali bakelela. Na kozwa bakasyo wapi. Maintenant, on a Konganga, cela veut dire que Dieu est là pour la libération de la République démocratique du Congo. Et sa puissance, on zamba pesi bande kolanga. Et sa puissance, bon tout le bande ko ba ko ta poto a eza tissens. Ba ko katé, ba changer langage. Mais biso la kata fournaise à dents. On est déterminés de crier, de dire tout haut et de dénoncer les insanités. Soutenons-nous. To mettre fin à makambo bande kolanga. To mettre fin à la criminalité boye. To mettre fin de kolanga. Ce qui te tikité. Litengo to kelangwa parce que Kabila Cheikh Félix Mbandi na Pandio bakino baloba. Ayebi pe ke yo soko oze ngala ko chao toyo. Félix a peur de la mort. Félix n'est pas Lumumba. Félix n'est pas Mosé Laurent Désiré Kabila. Félix c'est Félix Chekoulé. Félix c'est Félix d'ambiance. Félix ne peut pas livrer son corps pour sa patrie parce qu'il nous a trahis. Alors Félix tremble Kabila. Azako banga pour aimer de quoi Kabila est capable. Aimer de quoi Kabila peut faire. Yako Kabila le binae ba ministère nanga ezala intact. Sans yango ndeko na yebiso ko regretter. Et lumbe. Ce qui va bimisi gouvernement la bango lelo na yebisi bilo ke boko simba mutu. Il y aura des bateaux à Kabila tout bazongi. Alors c'est qu'on lobby to zandene. Yango la semi la binote to se soutenir. Vengeance, to venger. Nzamba lobby à moi la vengeance. Ça veut dire yo muto salami ne lilinga nzambe comment ko venger te bateau ba bomayo. Ah na camp divers to bomata mbo ya pambe ko se pensa biso na awande na suki sinanga. Bande koto songa ba congolais tela bana biso ne ba soda ba komo sala ba bino moko bomonaki batu ba ko réclamer ba droit na bango na ebité la bande ba vidéo nezali cordon akoko chango o ezaki na este bande ko langa samedi à l'église ba bomaki lisusu na Ituri ba bomaki lisusu na ben civique ya Codeco ba bomaki bande ko langa même finalement ko zane FDLR F Kingani Far Kingandi, Codeco, Nini Kingandi, tuerie et pas la bangote, babomi 10 Congolais. Les samedis, je vous dis. Ma vidéo n'est que la cordon, la Sabino, la la Soukisi. Merci encore une fois la Ligue Makanaki, na Autriche Ratarate, mon mère, na Ose la paix, pour Oyo Karate. Merci Nayo Penza. Désiré Botuna, maman Elisabeth Botuna en Australie, Anita Babin, il faut pour moto. Merci à maman Célestine en France, merci à Jackson Lulungu, merci à Ndeko Langai, ah mon akikwiti, mo tangisi, ya Mendele moto moinda ko tangisa Mendele na Mboka France. Merci encore une fois la bino, vous êtes tellement nombreux. Boali ebele, vraiment Ndeko benga kinga na Mboka ngolo baki sukini vraiment quand musika ngo pe Mboka ngona ebi pelate, mais bungi gai vraiment Nzambe ya pambolobe ozala ilia, mais Olanda kaka océan en tout cas là la océan ou la océan que Dieu vous bénisse vraiment de Kolanga on est toujours ensemble toujours bunda ce qui beaucoup la possibilité boti de la rabiso poto c'est ça le cambo pour le aux appels la posa ko ya mboka otika mboka kala ça fait maintenant 60 ans dans la le cambo muta kita Congo asali 60 ans la libanda azala posa ko zonga mboka la alembi alobi atamboli ayebi bamboka tu azie boye alembi alingisi kwa zonga na mboka bazotuna akoya ndenge ni yebita comme déjà mokolo ndeko lango koya bosunga biso to bunde tumba oyo ba joueur bozaka la bambongo boabi pola na bipola pombo ki ya malamu te bozwaka bambongo bao bozana ba France ba joueur na biso makasi soutenons-nous ayo ndeko langa joueur obenga ngala bo otanga komono to ba lukola problème sorti ne ça 20 000 balles et quitter les lots lobby lobo kulo yoka ba petit so ba obeta là je te dis ba obeta
baobeta pela tonto babeti mpe tovandi awa pou tobando osala sikoyo bamakambo mais tozangaka nde kaka tokobianza bapeti bali baobeta tosalaka nde toyokalaki merci na bino nyonso partout bozana équateur na basankusu bayelema baomaki mompende mwana poto moninga bowe bo toali merci na bino nyonso bampangi ya muna Congo central merci na bino bampangi ya muna bandundu merci na bino banduku yangu merci na bino waluba ditunga tozobundela nde mabele tozobundela makila tozobundela génocide o basali biso le 28 avril sombele suka bisanga mwana mboka Congo partout ozali préparé yango tia mabele na poche tia mungwa banda déjà kosaka zwaka odombo présenter liboso la yo tika ina maboko ya Nzambe banda kosaka benga bankubu benga bilima benga bato nyonso lata mabele na lingwanda po ete alili kama mabele tango mwana mboka akokende biloko loso ndeko langa soko za congolaise partout okozala présenter mabele na ozwango lata yango lokola lingwanda ozwi lumba oche mabele la kati obaki yango olati lingwanda okobondela Nzambe po alili kama mboka la biso c'est la conquête de la République démocratique du Congo ezali kama CCDPT ya odombo te ozala olinga kodombo te ezala olinga te wala odombo ake ko présenter Congo na tribunal ake ko présenter teza Congo tozo ko kende biso loso bongo et ali to ko sala musangu et ali to ko saka ndeko to gêner to prier to sala ba formule tout que mukolo wana ou bien France ou bien Congo ou bien Rwanda ou bien France ou bien Congo ou bien Rwanda na un de la Suisse. Merci encore une fois la Kabouya l'homme puissant. On n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci beaucoup na notre coordonnateur d'Acosta Mondele El Campo. Dieu ne m'a jamais. Merci encore une fois na Pape Dieu, directeur à recherche stratégique et Sango Mokonzi Para Bemiso Bangai et mon ami de tous les temps Juno Loswa. Binonio Sotoali ensemble. Tobunda Bitumba. Ingeta la balamvuluzi. Matondo Yenge. Olo Azalabino. Fumu Kimbango Azalabino. Mama Maria Azalabino. Maome. Batu nyonso oyo bakufa pour la Congo. Badina Bala. Batu tout. Oya makasi boyebi. Invoquer mutu oyo koyoka posala e à Téléma. On a le 28. Que Dieu vous bénisse.